bande kunanga mama lia pendant tant nyonso oyo avanda na libala to Koffi Olomide pendant bastan oyo aleka na basi nyonso oyo aleka na bango babotani bana to cheka mingi mama lia ata mokolo moko tatikala obenga Koffi Olomide bebe to ezaka bilobela kaka olukaka base tant nyonso oyo Koffi Olomide avanda na lia mokolo moko te Ali alakisa Koffi Olomide tendresse. Est-ce que vraiment il a solo mambo Koffi Olomide ayeli biso? Et pourquoi Koffi Olomide chaque fois tango a découvert ba place ya robeta ba concert et l'oni esalaka ye moko abeta wana te fali akenda kobetela yango eza contrat ba signa to ezalaka nini to azalaka na ba critère te o isalaki abeta poto mona arena eya Koffi atikala obeta te fali abeti ti lelo kalata oke kobeta wana jie ayeli biso soki e programme soki nini wana ba obenga ngo aye ko faire découvrir biso yango mais est-ce que obeta ya lobia obeta na 2025 mais est-ce que obeta bandi ko to sala analyse moi ndambo mbote na babulandi nyonso ya la grande découverte TV. Abonnez-vous, likez, partagez. Merci na bino nyonso obulanda biso vraiment tolinga bino ka bongo bocha ba commentaire bo likez bo partager bo ya to solo ensemble to pesa na ba idée to sala analyse concernant makambo oyo papa na biso Koffi Olomide ayeli biso bandeko tokena na makambo ya bébé ndi makambo bébé mama yo place oza obengaka papa nani obenga mobali no nani po keba ba ozilo sindi mibali donc Koffi Olomide ndenge tata na ye na mama na ye pe a son âme pe na ba âme na bango banda kobenga ye bébé wana ezaka bien ta bando kaka bien te po biso nyonso tant tobotamaka tant tozaka ba bébé bana miki babenga biso ka bébé ba parents babenga biso ba bébé donc ye wana bandoka bien te kaka ya mama sinda lobia se retrouver et tant nyonso o avana na lia ti baboti Didi Stone Saint James bana 4 bana apparemment yeah Saint James et tout ata mokolo moko te ali abenga ye bébé ata mokolo moko te ali abenga ye chéri parce que batunye question wana alobi fo aluka mibali bozala baingrat abi fo aluka nanu parce que aoyeba te bandeko nanga est ce que bokoki koaccepte eloko wana et est ce que azalaki mieux placé ya koya ko annoncer biso pe divorce ya ye na lia po tosala nango nini po abanda na ye ya babétise kala avant kutu badivorce abanda kolakisa biso babétise babuzoba oyo mwana na ye moko Didi Stone adenonsaka oyo asepelaka nango te banda kala et est ce que azalaki important ye la biso divorce na ye tosalama et tout alia eza na moment nini mwasi akomaka kodégoûte mobali omona même ba respect mosusu mwasi abanda opesa yo omona boye opesa osu yango te eza na moment nini quand est-ce que mwasi se sentara openza na respect na ndo opesa ozwa so te bandeko bokomelanga nano ata na commentaire ezosala pasi mambo alia mwana mwasi wana mama na biso alia asouffrir boye na libala wana amoni o asengelaki komona e mwasi nyonso oyo alingaka mobali na ye soki amoni ye na mabe esalaka dégoût eza na basi mosusu kutu ntango abando bengo mosusu ando bengo chéri mais so ekomi na moma wana akomi na dégoût na wango bengo penako na kombo soit akomolobaka na basine kwa
po anini akomi na dégoût na o nde mo pe mibali ali akoma deya na dégoût ya Koffi Olomide chaque fois ba rapport ayoka kuna auchobima na danseuse ayoka kuna auchobima na chroniqueuse ayoka kuna na journaliste tout ça bandeko na ngai mwasi na okanga motema tina niveau wana ali akoka isu kokanga motema te yango bomonaki esalamaki ndenge asalamaki wana boyi libala oui eza na basi mingi apres nzembo ya mama si bakomoloba ali afala supporte kaka avandaka bino boyebi makambo ali abanda omona na ndako wana boyebi makambo oyo mwana mwasi wana amona na ndako ya Koffi Olomide boyebi bakobeta boyebi bakomona bandeko ndako olalaka te oyebi esika etangaka te mama na biso ali asouffrir na ndako wana eti accepte koboya libala Koffi Olomide ya mobali kitoko ana mbongo ana bandako aza presque na mambo biloko oyo mwasi alingaka mobali azala nango mais par rapport à makambo esimba te comportement eza pe na bana ebele lelo so yesi bapesi papa lokwa Koffi pe eza na bana ebele pe baolinga te par rapport à babétise par rapport à bascandale par rapport à babase lelo Koffi Olomide akoma oloba nzembo ya mama si eleki banzembo nyonso ayembela basi what eza mbala liboso ayembela Cindy oui toboyi na biso te par rapport à époque mais totia banzembo ya ba grand prêtre mère totia banzembo ya baalidor mobali andoki bandeko na nga totia banzembo oyo ayembela basi presque ebele ayembeli ka mama Alia te mais tellement tolobela mama Alia banzembo oyo Koffi ayembeli mama Alia okompare yango na nzembo nini et oyebi combien de basi oyo babengaka mibali na bango babebe e batrompaka mpe mibali na bango badecevoir mpe mibali na bango e bandeko na nga tobosana te Koffi Olomide ayaka alobaka trop mais nanu toyoka mama Alia aloba te mais les jours tokoyokaka mama Alia kolobaka bato ebele baotangisama ya miso bomoni nde tolelaki na emission ya mwana ntuka bato ebele baotangisama ya miso baolelaka mpona koyoka pasi mwana mwasi wana mona na ndako ya libala bandeko ndako ekozala oza na bamillion oza na nyonso ezali en fait mbongo eza eloko ya luka eza te mais soki oza à l'aise te soki oza na erise te inutile mama Alia azalaki na ye erise te yango bomona préféra avanda na coin na ye na bana na ye abokola bana na ye c'est tout mais lelo Cindy a remplacé mama Alia mais nini elakisaki Cindy aza à l'aise na banzembo baoyembele na bébé oyo aobenga chéri boza sûr kezolakisaki Cindy aza à l'aise place aza to ezaka matalana oye na mobali ne baoya olakisa biso likolo nde tocomprendre likolo ya kobenga babenga ye bébé nde pusa ye asala buzoba wana oyo asala apréféré kolinga mwana mosala ke mama ya bana na ye oyo babandani na pasi vraiment ça fait mal bolanda na audio oyo nde tozonga juste après Enfin, bah, bébé, bébé. Vous savez, le patron? Bon,
bébé me soupe au bengater genre Olia genre OK sans combo mais le lait peut que bébé on molia sigo ah bébé on bima soso so di moi eloko wana na ebité Kofi Olomide ozali moto eso moni ebele oza moto parcourir vie ndenge yo moko lobi awa généralement biso mibali toka na parcours mingi ya mulai koleka ya mwasi ya moke ba exception za iloko lobi nga na comprendre ngo pe nazo appuyer ngo eza logique mais na nyonso yo moni nini ya sika balakisi oyo monaka te poko ma heureux parce que là na moni heureux koloba boite papa izala kaka te eloko sika nde moto elekaka eloko kala ozona pe na eloko kala mais eloko wana ya pena na valeur makasi et bien chose comprendre ya eloko ya kofi okoloba oyo lingi mais poko toi au sala ba banzembe leka ba aspirine ba somalien ba SOS ba nino kofi mbeza moi pasi ba Henrique tout ça là donc ezala ka te eloko sika ndeka ya bien eloko sika bien poser sika ça dit eza façon moko boye ndenge moko boye ya kotalela mutu j'espère que maloba nango yo écoutez à moi batu et que ba kosalela yango donc je n'ai pas dit que je n'ai jamais été heureux avant mais moi bablo ma miki parce que on dit l'amour c'est dans les détails à bandeli l'amour c'est dans les détails voilà na moi bablo miki moi ba toucher miki on dit alors eloko mususu pe mutaye ba te que eloko wana ezalaka Kenneth par exemple tata lo nga ba benga au bébé oh non ça fait du bien ça fait du bien ça fait du bien donc bah bébé ah on a fouiller ya koluka ah mais faut fouiller ouais lelo nazo vivre au quotidien bébé na chéri olingini ba bengoni bébé na chéri bébé na chéri en tout cas bébé quand ba benga nga au bébé ouais Voilà bandeko bouti koyoka bino moko. Bouti koyoka bino moko. Israël pe amayele atunie. Mama lia oliboso bando benga o bébé te. Qu'est-ce réponse n'est il faut à vérifier. Ou ils ont ingratitude. Et nyonso Koffi Olomide akoloba, ils a sembla. Akoloba ye. Akoki jamais ko manquer respect na mama ya bana na ye. Or abosani o déjà salara wana amankaka ye respect. Amankaka ye déjà respect. Okozala pe ozwa mwasi na yo ndenge vanda na sindi bongo. Bovanda bosala makambo na bino pe en cachette. Mais je crois bien selon nga Koffi Olomide sala yango po ya koyokisa mama ali ya motema pasi. Po mibali balinga mwasi soka kabwene a souffrir. Balinga te mwasi azala bien. Mibali alinga mobali alinga so kabwene o souffrir o saboy. Donc nenga omona ali azotakataka ba photo eke ezongi azozana na esengo. Ezo sepelisa ete azoka mabe makasi. Nde yango wana bomoni ayaka kosalela biso bisalela si réellement Koffi Olomide alinga ko respecter mama alia. Pourquoi kosala ba matalana ezanga nango sens kolobisa mokili? Pona nini oza star Koffi Olomide aza mutu oyo lelo na mboka na biso parmi ba musiciens na biso foto betela maboko na ba œuvre na ba chef d'œuvre oyo papa Chéri Lobaka na ba chef d'œuvre oyo papa Chéri Lobaka Koffi Olomide asalela biso banzimbo kitoko aiza na banzimbo oyo soko yoki en tout cas ozaki na ba problème ba stress osutuka ba stress elongwe eza banzimbo oyo ezongisaka mabala bato pe eza mutu mosusu libala elingi kufa mais ntango bayoki ka banzembo ya Koffi Olomide eteyi bango mbala moko libala ezongi aza légende ya mboka mais sauf que baannée oyo euti oleka oyo je crois ba 5 ans passé ou 4 ans boye Koffi Olomide amemi buzoba mingi na média amemi babétise babezi ezanga ntina tomona mibali ebele badivorsa bamusicien ebele badivorsa na basi na bango par exemple Nio Kalongo adivorsa na mwasi na uti obala jeune fille mais toyoka makeyele te eloni échanger pourquoi kaka ya Koffi Olomide po même Didi Stone wana bato na communauté bakoma kofinga soki Koffi Olomide ayaka na makambo te Didi Stone ozwa courage ya kokoma na page ebana ndeni
mais soki ayaka nango bongo c'est parce que papa na ye moko ayaka na babétise na média yango etindaka ye pa sala babétise. Or Koffi Olomide azo mérité respect, azo mérité à éduquer bato mosusu na makambo ebele ndenge asalaka na banzembo na ye. Mais non na oyo asalaka wana ezopesa pasi mpe mawa. Lelo soki mwana na ye moko akopie comportement oyo aosala na média azwa courage un jour ya oteya mwana ke vie privée na okoyaka na na média te po oyo ayela biso eza vie privée eza vie artistique te bandeko nanga eza vie privée. Pourquoi pas garder vie privée na ye? Pourquoi ka koya nango na média bato bamona bato baseka bato basala ba analyse et après azwaka nini? Et sindi leke ya place aza madame ye pe aomona ngo lokumu balobelaka ye mobala ya okumisa ye eto. Or ils a respecté dans quelque sorte. Vraiment ça fait mal. Mibali ceux qui vraiment bolanda comportement ya Koffi Olomide eza pasi mingi eza eloko mo ya ko copier même pas po eza mabe makasi. Yo papa na mama babenga o bébé koka to sepela te me o kaka mwasi ayo ko benga yo yango sepela o parvena ko sacrifier bana o ya yo pona mwasi moko boya benga koka bébé. Wow, c'est bien hein? Eza même na moto mosusu bandeko na ngai abanda ko considéraka yo ko respectaka yo mais vu que buzobeleki makambo kaka omona si yo na média osika boye respect wana nyonso ikoye na mai. Vraiment makambo ya Koffi Olomide bandeko na nga esalaka pasi makasi esalaka pasi ekozala pa vandi na sindi agarde na ye yango makambo na bango toyeba te comme na niveau nini etu. Pourquoi ka koya osalela biso matalana? Vraiment eza pasi mpe mawa komona papa mokolo lokola Koffi koboya libala koboya mama bana ko sacrifier en fait koboya libala te parce que eza nde alia moto aboya libala o wana eza ko sacrifier bana na ye na mama ya bana na ye likolo ya fille moko o aza mwana mosala na ye akobenga ye bébé akolakisa tendresse. Et pourquoi pas étant que mobali olakisa soki mwasi na o mama ya bana no aza na tendresse wana te olosala mambo osala ko tromper eki zongi. Pourquoi pas olakisa ye tendresse wana ye pe akoma osala yango si réellement oza na bolingo na ye. Po lelo tomona mibali o balinga basi na bango soka omona ke mwasi na ya okoma ndenge ya olinga te baprenaka mwasi ke ete bebe koto ndenge osala boye okoma te sala boye zongisa boye balola boye ndenge mo mpe biso basi mobali akozala akomisa place olinga te mwasi alingaka mobali na ye oloko motonga ye libanda oloko mako deteste ye basala nini osola na mobali na yo olakiseke te bebe ozosala antuka na okoma te ata na mbeto na nyonso en fait lakisa mobali na yo lakisa mwasi na yo botambola bien. Mitango kei kolinga mwana msala oyebi ko akombie oshoka mwana mwasi wana oyebi akombie opese pasi na motema soki pe nzambe te na motema te soki ndenge nini mso pembe akokufa pe po nde na obetela bino masolo boye eza na mwa mwasi mo boye andimaki te mobali na kosala bongo bandeko na nga avanda na mobali ne na pasi bisengo bandeko ne batinda bambongo na poto aolia na mobali aomela na mobali me nzoka nde mobali atrompaka ye nzo mosusu avandi bo ata na message ya mobali bamessage ya bolingo okeye ozongi
ba rendez-vous manqué ya ye na mwasi wana azosilikila ye mwasi atala boye mwasi apika crise ase retrouva na hôpital bandeko na nga kopike crise wana ezalaka deya 2000 wa okoke epe libela okoke epe libela imaginez vous mwasi bato so ake libela bon culpabilité à vie donc eza pasi bandeko na ngai et Koffi Olomide chaque fois tout le monde a qui aya ko annoncer biso ba place o abeta et tout en fait à découvrir ça ma casse non découvrir yango nde ça là qui légende na et velo to moni ayeli biso kombo sika ya place à sika robeta na 2025 mais est-ce que robeta to ebité pour à chaque fois yaka à découvrir ka fali mutabeti la kei fali mutabeti la kai et lelo azokumisa fere mwana na ye oui to yebi fere ke no beta moi nandimi kuta sala 6 mois na quartier latin mais mukolo mwana ye mwana ya Koffi Olomide ngala mino to yebi za fali ba gypsum ba soleil et tout fere mwana na ete mais lelo ko kamwa Koffi Olomide akumisa fere comme mwana na ye bon c'est pas grave aboyi kubatangele kombo ya fali e na yebite eloko ni fali asala Koffi Olomide oyo Koffi Olomide ayina eti na niveau wana izaka nini bandeko na nga lelo engisa biso bien so Koffi Olomide azalaki en bon terme na fali Koffi ayembaka makasi fali ayembaka makasi engesa bien badio na bango even ba featuring na bango pe tonga so resto se retrouver to sepela mais ba division boy motema mamba boy to ebiti to suka nango wapi mais to kotala kaka nde makambo ekoleka mais sinon eza passe na communauté na biso ba makambo susu eleka na internet otala boy ote ya mwana nini ote ya mwana nini compte débloqué nani ayeko débloqué compte Sindi le cœur compte wana ezalaki ya okangama awa Sindi débloqué yango wasiri eloko ya mabe ekomela ote na vie wana totie kaka question mark parce que toyebi te mais sinon Koffi Olomide en tout cas biso to souhaite ka bonne chance na mama si ok na onka ndengo okende wana eza grave te to kotala bino pe kaka mais je crois libala suka ekosala biso bien et ça biso bien po lobi so toki su divorce na Koffi ndengo lobi pe oza na mwa ba trentaine c'est bon déjà po so toki su divorce et puis ça passe en tout cas bovanda sepelisa ye salela ye o alingi kolingele nde bana misala te po baloba tout se paye ici bas o Sindi asali toyebi te soki ekisalamaka o asali mama alia toyebi te soki ekozongelaka ye en tout cas voilà la famille toyeka kosala mwana lise like partager bisous bye tomona ye na mbala nsima